lelo ya na sœur Maria Koufa mais na minute to solo ngano ya na mutu mota mususu ana ba problème mais atchende mba sœur Marie aoyo kapé et soulager pe na ba problème azana ngo mais elle n'est plus que l'artiste ne meurt jamais parce que akufa te na nzoto te akufa mais ce qui ba œuvre na ye ezalaki kitoko yango nde ko ça la continuité ya batu ba continuer ko linga ele. C'est par là qu'on dit l'artiste ne meurt jamais. So le artiste, pourquoi vous avez dit artiste? Vous savez qu'il va vraiment tinate. Même après l'Iwana, batu ba oboma le sous à travers ba œuvre nao. Et vous savez que ba tiango ah longolango. Wani suto da longolango. Mais ce qui nzambe sa pamboli. Mais pour na ko garder le pamboli ça nzambe te. Omoni mwana o yeso ça qui prend ton l'image. Jésus le baranine. Prends ton lit et marche. Est-ce qu'à l'accès qu'elle est là? Oh, prends ton lit, marche, mais zone au boulevard, au bimion bokassa. Collègue nilité, j'en fais toi de côté dans le bangouna bazala, yo le kaboué. Mais ceux qui sont congolais, mais quand tu prends ton lit, marche, tout est en principe orgueil, on a prendre ton lit, marche. À mon avis, ça va parce qu'on a prendre ton lit, marche. Avant, on a soumis tout côté, donc pour Jésus, tu as prendre ton lit, marche. Non. Nzamba oyo bano point au lit mars mentela yo mo hotal point ba chinois pe ba bayara no moni nde ono ba yenga boy ne be ba chinois ba bayara jarisha tant jarisha longo na makambo ba film ba chinois ake États-Unis ba chinois ande nini ye a jarisha a mais mukolo ba film ne ba ndeko leka lelo ba film ba chinois et si là moni Jackie Chaka to bano tele film bo tele film à 60 minutes Jackie Chaka bundi pendant 60 minutes pendant le camo à Buzoba ba ouais la calibas na wangi mais là comment là où est la disquette hein qui a tué Zorobabel donc Maya misunangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu nzambe awanga na kangaite atangae na zangi bapota o ya mote mananga okausi yango Yesu nazalati otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa kangai yano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisa makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisa ngai nzela esika natia lokolo. Pour suivre cette émission Carnet d'art, votre émission qui est toujours présentée par votre humble servante Cathy Massini. En tout cas, c'est vraiment avec un réel plaisir que je me tiens encore là, c'est vendredi, pour un nouveau numéro de ces magazines avec un nouveau comédien, avec avec d'autres choses. En tout cas, j'espère que ça vous fera vraiment du bien, très chers téléspectateurs. Je sais que vous nous avez envoyé tant de messages, vous nous avez appelé pour nous demander mais il est où, pourquoi vous ne l'appelez pas. Et aujourd'hui, très chers téléspectateurs, il est là avec nous et on s'est déplacé pour le chercher, rien que pour vous faire plaisir. C'est l'un de vos artistes comédiens que vous aimez beaucoup, Fiston Sai Sai. Donc aujourd'hui, Tozana Fiston Sai Sai, il y a tant de choses qu'on a à lui demander. En tout cas, Aropé Sabiso ba réponse à Makambo Belé. Explication dans Makambo Belé au bino ba téléspectateur na biso boza vraiment on a besoin koyeba sans plus tarder na kokende déjà na pesa déjà mboté il est là à côté de moi. Sai Sai, bonjour. Ouais, bonjour penaba
téléspectateurs nyonso balanda biso vraiment bisika bozali bisika bozwami napesi bino mbote na kombo na Yesu. Oui, voilà ça. Groupe ça kenda wapi? Ils en bonne santé. Tondengeni. Ouais, groupe ça ezali ils a toujours na ba préparatif nango ya film. En même temps, moi réfugie na biso mukie na ba publicité. Quand de tolobaki groupe ça eza ko exister tilelo to aliwana to bosser. To tchaki moi silence parce que tolinga to bima au moins moi mukie na système ya ba artistes congolais passer à la télé pour ne rien dire. Promesse en promesse. Lisolo na lisolo donc alors to mekai ko sala moins fort. To bimanan na koleka na télévision pour rien. Pour couper sa message mon côté ko yebisaka batu na makambo solo baki. Donc na baki turo koleka na TV za. Ozoleka na action balamo ke maloba. Donc groupe ça va. Ils bien, Makamutu les bien. Makamutu les bien ça, mais on constate qu'il y a tant d'artistes au peut vandagi le kolayo. Vous voyez pas que nos bino artistes au moment où aux sala c'est à ce moment-là aux c'est perfectionné. Mais bino siko yona bacter na yo bozo salate vous n'êtes plus sur scène. Au moment où que non carrière na bango peso zinda même mana yo moko pe carrière na peso zinda puisque là les Quinois en tout cas sont compliqués hein papa. Déjà par expérience dans Rebisayo, je suis le premier artiste banda cinéma nabiso ezalaka qui a vendu 2 ans et demi à Alexa Théâtre, mais il est toujours le même. Pourquoi? Parce qu'il sait quoi faire au moment où il y a une série na télévision. Maintenant, c'est la bango nini pour ko garder au nazali na mitema na bango. Yo on a bisi OK, tous ces réfugiés qui na domaine où la publicité où ils ont là refuge pendant que batu balanda biso na ba sport et zo pesa biso moi opportunité to préparer biloko kitoko pembeni ya cinéma. Moi je crois que kobunga na scène ya solo ya mabeza tango o sale la batu biloko oyo et yana ngona na litomba morote. Lelo bando na so ba nigérien ba ivoirien ko ka c'était que ba film bo tala lelo bo sepela nango ba tourner qui en avant-hier. Ce sont des films tournés il y a de cela 20 ans, 15 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans passés. Mais parce que ils les ont fait dans de bonnes qualités, raison pour laquelle fruits à bonne qualité on les ali, toujours continuer kota lango lelo. Ngana lula bilona beza, na kasaka ya za muninga langa. O monaka tantine mo akitoko bo kase master na bino. Même ko ba comprendre que film on a ba tournango, il y a de cela 30 ans, 20 ans passés. On a besoin de ça comme un coco. Batobele bakamo. Même ba film ba Hollande na ba novelas. Ah Gonzalo, obi aja Gonzalo. Mais bon mon jeune parce que film on les kalelo. Mais ba tourna ngo kala. Mais du fait que ça qui n'a pas bonne qualité. Ba respecta ki ba norme. Yango wana voilà lelo to Hollande bango. Ngana zanga na ba film musu na talaka boy ba film lokwa ba Jésus de Mbandaka. Ba Sorobondo, ba Kundilele. Ce sont des films oyo na ndenge ya idée. Soki même Nigérien jongo siko na mitso na mte so ba za banane. Mais pour la nini histoire ya kitoko bongo mais ezala toujours na niveau assez pourquoi parce que to futaki côté technique. Omon cinéma ezala esouffra na problème ya langue te. Cinéma esouffra na problème technique. Je dis soki technique eza bien batu ba osepela. Pour respecter les normes. Tala Jackie Chan a tourné un film Kala na noir et blanc et qui est vitesse. Mais du fait que basala ngo bien à l'époque wana, ba respecter les normes na ndenga série wana. Ti lelo to continuer otala ba Charlie Chaplin. Yango lo nga na lingi. Balobaka l'artiste ne meurt jamais. Mais ta balobaka l'artiste ne meurt jamais. Exactement que l'artiste ne meurt jamais parce que akufa te na nzoto te akufa mais soki ba œuvre na ye ezalaki kitoko yango nde ko sala continuité ya batu ba continuer kolinga ye lelo ya na sœur Marie akufa mais na minute to solo ngano ya na mutu mota mususu ana ba problème mais a nzembo sœur Marie
aoyoka pe et soulager pe na ba problème azanango, mais elle n'est plus. C'est pas par là qu'on dit l'artiste ne meurt jamais. So lelo artiste pourquoi kozalaki artiste osalaki ba œuvre mo tinate même après liwana o batu ba boma o lisusu à travers ba œuvre na o et osalaki ba chango longolango wani suto ya longolango mais soki osalaki ba œuvre bien bon moina yo et ko continuer na ba œuvre wana parce que tant que batu ba banda ko linga œuvre na yo ba banda ko continuer ko kanisa yo. Mais c'est ça, c'est comme si le travail que nos artistes et comédiens congolais font, c'est comme si ils sont à la hauteur. Ce sont des raisons où ils ont avancé. Pourquoi? Puisque au coquille na yonde comédie, yango se réfugié na publicité et comme au kosabiso qui oso ça la film. Moni théâtre mboka na biso. À la hauteur, so binanga eza à la hauteur te. Tamsu au pesango kutu ata mwanini. Luga leki à la hauteur. Nde place ezate. Vous comprenez? Lelo tozo sala musala po na mboka na biso batu balingi déjà biso moi so même olingi mwasi okangeleka misu mais libanda toyebi lelo bago bakotela biso tiao bakotela biso tia po bayebi ka te bango ba danger mais bakotela biso tia po basaki musala na qualité ya bien so yi musala na zolo bato bande ko sala ngona qualité ya bien mais lelo batala biso pe na ba Côte d'Ivoire. Mais les Lobatala na Nigeria, le Congo n'est pas un pays anglophone. Hein? Le Congo c'est un pays francophone. Mais le film nigérien, le film est tourné en anglais et yeti awa. Par rapport à la qualité, il y a une solution, il interprète. Pour interpréter les bisous, makambo bisou luli déjà na qualité nango mais na langue nango to yebi angote. Donc, moi je crois que Makambo Nazoloba et les invités, mes artistes et comédiens, et puis ça bangonde courage, na force, ya tokoma esiko tozo kanisa. Yango moninga lobaki, na obandako loba boye tiwapi. Yango mona stopaki ba émission. Raison pour laquelle na lobike na lingina sala ba émission avec action. Tant on a zo pesa ba exemple ya bibon, pour ni lotika théâtre na isoke, na tika théâtre pona sala eloko boye. Chano ne eloko yango. To chepe batu batali ngali na mema batu sikona akina raison mais ça s'il vous plaît tout le monde ça fait au moins 2 ans aux allez sur la scène. Est-ce que pensez-vous vraiment au moment où acteurs na yo bazana wana ils sont habitués maintenant ça na scène mais na théâtre oh ya relaxa batu micro mutu avandi Hollande film amona micro théâtre lobela théâtre kasi yango loba te théâtre oyo yake muto otala filme ayoka coupe action nazande susu na makambo wana ti mais na scène na ali soko fungoli TV au moins nini obenga scène to lobi na scène à théâtre et non ya ba spot na ebite koza su na scène te za tango artiste au sala su ba shote toto jouer na festival to seka na sala ba show na ngai na auto jouer na Dijon awa na auto yango de scène bon c'est s'il vous plaît pour biso tellement que biso to yebeli ça bien sûr que là eza ba production nozo sala mais bana kin ba yebi plus ça to yeba to découvrir ça na scène ya théâtre né ces derniers temps tozo mona sous ça c'est ce qui nous inquiète en tout cas voilà. Mais ça ba chinois pe ba bayara no monde no ba yenga boy ne ba chinois ba bayara jarisha tant Jarisha longa makambo ba film ba chinois à États-Unis ba chinois andeni ye Jarisha mais mukolo ba film na ba ndeko leka lelo ba film ba chinois et si là moni Jarisha ka to ba no tele film bo tele film à 60 minutes Jarisha bundi pendant 60 minutes pendant le camo abuzoba ba wela kalibas na wangi mais lelo comment où est la disquette hein. Qui a tué Zorobabel? Donc, veut dire, au moins, le film est bandit. Bon, au moins, on appelle que ça, c'est un film. Au moins, même le film est chinois, et ça déjà, le film est évolué. Mais ça, peut-être que non, d'autres personnes vont quitter le groupe. Pas d'ici, on aura 2 ans, mobimba. Malgré tout, les autres préparés. On a quitté le groupe, parce que ça, les likambango, ngai, na zéro repèse les retards.
parce que réseau ezalaka tant yo ke osali kobi bon ah ye atelem sabiso na ba arrêt to la voiture après sabiso retard bon nga na ju moto oh akomi ko place to banoke ni nani bato ba ke ba longwe pona olexa groupe na TVT basi ba lexi groupe nini na TV ozo comprendre sai nazali mutu mobe oyo na mutu na ngai na chake naza mutu o nzambe asala te pona leka inaperçu. Alors pona leka inaperçu te il faut nasala makambo oyo ekosepelisa bato parce que eloko nga na kosala esobe osupportant te aluka ye pe asala bongo et vous faire évoluer vide le pas olinga bongo te pakaloyi pa olinga bongo te. C'est comme ça que le monde évolue. Donc pour bato ba évoluer il faut mutu moko a banda likambo mobe ngana se sacrifier. Mais ça, yo, par exemple, Taliboso, toi, sali, artiste Taliboso, toi, sali film quand même. Tout le monde avait bien ma soumba, ça là déjà, bah film, mais yo, zo yembe lango bande wabi, zo yembe lango trop. Film. Tant na ba film, na lobité ba congolais ba sala film te. Mais na zo ba film par rapport ya audimat, ya succès ya ba star. Ba artiste populaire, oh ya biso awa. To ça film te. To ça cinéma te. Dans la génération na bino, on peut dire. Na ebité. Vema suma ça film. Filmen. Asala film asimo kimbangu. Filmeni. Film. Tu vois peu bien un film. Ndenga le gars na vie belle à jouer rôle. Quand jouer rôle na film, na osala film, et ça bilomba les différent. Na ba rôle te na kacha film. Maintenant ba kosala film. Vous comprenez? Ba fait masumu, tika fait masumu avana na bino ba bobanda okotsa ba kombo na bango. Ngana wali dusa mundu. Taona na otire, o atire fait masumu. Tika fait ba to vanda na e. Donc tika fait azane kimia. Ah. Maintenant ça, ozo sala film wana to yebite film ango, eza film ango titre nango eza nini? O sala film ango na banani, ça sera seulement tes acteurs ou bien te retrouver ba visage ya ba tumsusu na kati wana. Film, quand on dit film, donc il y a là ça que ils ont un acteur à groupe théâtral ça a été. Na film et ça la marana ba norme nde auto na ngote na ba groupe na biso. Na ba groupe na biso tangala nga nga jouer maman na ba film à Jackie Chan. Tona à jouer à papa. Ate ezala kande tant ba ni ba sala film na bango. Basali casting baluki mutu ko correspondre na rôle oyo bango balango bezo. Mais biso a déjà na ba théâtre si to yeba ke kingani mutu azaka mama o mutu azaka papa donc veut dire so même théâtre on est sili bo zelele sou mama le loro ba osala o wana mutu bo zelele sou papa ne loro ba osala ya to lobi ba acteur a groupe ça c'est ba osala ba ko participer na film na oyo ako correspondre na rôle oyo tozo tout a besoin mutu asala yango to bi to ça casting donc côté wana zala na yo poser bato ba pesa biso confiance ba au moins on appelle que ça c'est na raison ya osala tant oyo pona kopesa biso moi eloko kitoko boye donc titre film on peut toyer bangote toyer bango ka se komi prêt na on pesa titre était parce que on pesa titre BP au monde yango lobby au monde teke na solo non mais avec beaucoup de réserves nga loba boyete nga na loba mba mona zo pupula na zo bimisana ba secret ozo monde donc voilà. Et les films sera tourné ici au Congo seulement ou bien tout le monde a payé que nos films en salam na bambo comme film il y a artistes congolais. Ba Nigérien babanda bilo na bango na Nigeria. Artiste azali na rolo ba vendeur ya image ya mboka na ye. Omoni. Et là le ba tumusu ba yebi na bango Congo te par rapport à drapeau Congo mais ayebi Congo par rapport à Koffi Olomide par rapport à Weranson. Bon point peut battre bappel le Congo te par rapport à ça et ça. Donc il y a un lobby batuba c'est la film on est aux la tourner na Congo mais batuba organiser neti et on ça peut tourner na ba congolais mais batuba organiser neti to yaki na ba pa pour ba sala. Tout ça un problème quand il y a confiance na temps na mboka na biso. Donc si on comprend bien c'est qu'ils en ont prêté. En tout cas tout ça déjà na tournage. Tant tout ça déjà na tournage batuba ba derrière que
film na bango déjà déjà makolo eza déjà na nzela. Il y a seulement que les Andes. Mais ça, on a constaté une chose que tout le monde a un artiste, peut-être dans un groupe naïe, mais quand même, azo participer dans un groupe comme Soussou, bazo bengi ça y. Mais on voit que ça depuis tous ces temps, à l'égard d'un groupe, mon collègue n'est pas que nous ça a tellement rôle. Ça y est, pourquoi ba bengi ça rayoté? Même ça, hein? Tant on a zo privé bateau, qui n'aille. Faut na privé en partout. Et ça t'as ngana bina batuke. Na lingo ça théâtre été. Pour na lingina ça cinéma. Mais pendant ngana ça la cinéma, na préparer cinéma, na privé groupe na ngamo to l'exa théâtre te mais ba mona ngana ba théâtre ba tumsus. Et ça là quand même injuste. Ils sont quand même injuste. Peut-être comme un patron, il y a artistes et comédiens, c'est pour cela qu'ils ont se réservé pour les groupe. Le patron n'a rien à voir. Na rejouer rôle na groupe moninga po mi benga patron faut oza na kati ya musala o wana pe eza boulot mais to lingi eza la siko boulot ya qualité omoni donc vraiment film wana na usala ngo penga mo te na ko associer pe eza film asa isa mais na ko associer pe ba artiste mususu o na bike bako pesa mo elengi na cinéma wa donc voilà quoi. Oui, merci beaucoup, Sai. Tokoti na deuxième partie, Tolo Belano Marambuya, ANTPC, Association Nabino d'artistes comédiens. Sai, tout le monde qui moi à un certain moment, moi mbilinga kotaki. Association Nabino d'artistes comédiens, est dirigée par le président Massou. Comédien te. Eza lupango Massou matonga la mikonga kombo nango ANTPC. Pona nini bongo ça? Wana domelo eloko na bango. Eza eloko na bango. Donc, ko chango na li ko liango tena mamba ba comédien. Biso beto wana kanisa kezelo ka ba comédien. Mais tant to monique to lingi to cha ordre, to lingi to cha makambo ezala bien. Bino mo bomoni makambo leki. Amanta ba baloba ke Obi Bible pe el accepte makambo belé. Mais eyebisa biso pete po ani bato na ba bande ko leka. Oui, bien histoire les bons samaritains. Bah il s'absorbe que bateau ba oleka mutu, ba mbela mutu akwe ba oleke. Mais bah ça biso pété et là on est ça rapé ba leka pe mutu. Ta mutu pas aki chabi ya kati. Muibi ai ba la bandaka batu, so ba kutie ba bete ke so na banani. Ba tu peux ba oleke pe par rapport à. Mais le bébé hein ça expliquer biso pourquoi le bébé. Et là batu musu pe okoya na makanisa malamu côté na bango te po bango baza déjà batu ya makanisa mabe po ba makambo nyonso tolinga to sala na association na biso tala banda ero falaka to voter président ti lelo mbele toza déjà na bureau mbele déjà to évolue mais président Massou alobi que no binoka batu bo mbilinga pourquoi puisque il y a d'autres candidats o bazoya bayebi ba réglementé bazoya ka otaka mbilinga ayekaka azotaka mais o basengi bozo pesa te c'est ce qui fait que ba makambo nyonso ekoma ti ba sur soir makambo ngo mama na yo sur elo mo ngai na makambo a NTPC na zalaki le rôle là ngala na famille ba chauffeur biso okumba butuka ebandi pa koko ti banini excès de okumba mutuka te ba mama kambebele amozo to ke na nzela onyati sete na pine oyoki ko niati eloko OK bo moni ke za sete e coach na pine so ina moni kwado te to za na pine réserve te continuer na yoko kende po sete zo jouer des rôles et toboli mais chapeau nango wana e ovanda na pine e kangeli ope mo mupepe ole mupepe bima mbangu e bano bima malembe yoko opusa na pe moi quelques kilomètres mais so yo lobi c'était olongoli donc otiki penali dusu o pena mupepe nga yaki loko a sete na toboli mais bakoka olongola mbangu te tala moni makambo e komi mbilinga minga na milongoli nanga na kisete nanga moi bana longola makambo association sai biso to yebi ke non comme ba sur soir ndé yango bino surtout bozana nous na longwa makambo wana pardon c'est ki yango bande ko bazolo ba ke sai pa lobi o sala ya ye moko na bima pardon pardon tiga donc c'est que sai azo
ça la paix il y a association omoni so ba ba melana mai na verre ba comment wele la likasa mo be ya ba melana mai il y a quelque chose hein ba wele la na batu eloko te oyo yozo mona bono bolamu nango mais bango ba mona ka neti bon na bi pete so eza ndena to ba congolais lingo wele la makambo congolais Quel na ba morgue o mona ba bitumba ndezo bundama je vous dis ba kolela ngona njili mais mutolo ba kolela na njili wana c'est moi l'oncle ba kolela na njili mais après tout na subatu bon on va faire comment pour na cercueil oh mais yo muto biba otana njili sala ka makamuno somba mais ça il sait que ça ça la groupe ne puisque déjà tozo quand on a batezo lo mama pona Congo na kini mai ningana nango pamba te on peut dire ça donc so mama kambo bimi c'est que na sepe kuna na longa na makambo wana parce que trop makota na babuzoba tala batu musu to solo na bango bien mais to mo kende na bango neti na bandenge mobe alors ça c'est ça muto batu na ko lingana te na so ba problème na bandeko nanga na likambo na lingi na bongisa pona za na courage pona za na relation na moyen ya ko bongisa ngo et puis ba candidat baza na bango te ozomona et puis ba forcer bango ba ya ba respecter na bango pe ba norme te ba respecter la bango pe ba critère te ba remplir la bango pe ba condition te donc bima na ngana makambo a NTPC kutu ndongo tuninga yango mais ça c'est ça qui nous laisse à croire que ça avec ses collègues bazana ba relation moko ezana mo malamu te puisque ça s'est dit hein que ça lui il est trop orgueilleux ça il y a mwana mi benga patron d'artiste et na ba comédien ba mi benga kombo ko le patron c'est bien ngote na aja papa masumu oyo ka komba mipesa yala ka yala fuma manza po ça na kikongo yango boyo bien te hein yala ka yala mfumu wa mbanza lingela sana kolo ya mokonzi ya mokili kolo ya mokili donc tant yo za de yakola mokili c'est que ça patron c'est que ça riche c'est que ça batu musu ba mipesa ba kombo me ba kenda na ngona ba kikongo ba boma boyeba te eloko alobi. Mais quand même si lui se donne ces noms-là, il est pas oumeli déjà ça, il est déjà oumeli la salle peming na théâtre puis c'est donné que non azane fumu gabina ni wana tout. Mais ils en ont gêné papa hein. Est-ce mambo nga salle de na théâtre. Vraiment souma ça salaire. Ba go ba vane ko beta biso na ba vraiment souma. Bana ba longoli ngana sobet na festival to sek. Boko fondaka te ko zala kala. Na kozala sika ke kala fole kaka sika ndelo kozo boma ba congolais omoni mundele ndenga sali note 5 boyo so asali note 6 yo boira note 5 na yo po na 6 nde eleki 5 mais oyebi ke biso so ezali ke makamba ba chombo ezaki eloko ba congolais mbele ti lelo tovanda kaka na bakoni po ya kala nde fole kaka ya sika ya omoni ba papa kengo ti lelo bazaka wana po boyebi kaka ya kala fole kaka ya sika yango bomoni kaka batu kaka ya kala bazaka kaka kozala kaka batu ya sika batu ya sika ba ozo espace te po kala fole kaka ya sika. On s'est expliqué bisonon de pénon s'il te plaît. Pourquoi mi benga oza patron d'artiste comédien? Po vie masum pe a mi benga yala kaya mfumo manza po esobe pa mi benga phénomène po dadi ki kamala pa mi benga tapis rouge. Mais vous dites que les abandés rebellés, hein, collègues n'avaient belé les abandons makasi. Et les arabango parce que ba mi pesa ba kombo o ba ko défendre te. Yo défendre ya yo. Ah mais oui mais tant mi pesa kombo faut défendre ngo. Yo défendre ya yo na inside. Veut dire atana na nzala mais fona sa ka lokwa na ochotonda. Yango nde défense. Au moins de batu so ba tu na bango amela nini 20 amela nini. Au moins trop compliqué to chem ta to cette émission. Tu chem na amela no yangati. Kasi yango na te ba mona ka neti ba komo kanisela c'est que yayo champagne c'est que yanga 20 yango na ko défendre o rolo batte ko ça les patron des artistes comme ba mono na arrêt au Tokyo zo ki mabamba zo la transport faut lu ko défendre yango na force o moni na vie ngalo ba ngala dépendre na Nzambe appelle un message na ye deux fois na deux façons. Et un prophète a envoyé ce message. Tout comme il y a un peu commis ça la prophète Yayo Moko.
Et alors bato mosusu nzambe asakolaki apesi message na Moïse que bana Israël po babima na Égypte prophétie ezaboye il faut bozwa makila bocha boye bosala boye bonini boye même mutu loko Bartimée nani apesaka prophétie courage na emoko maloba na emoko Bartimée na prophète motaka biseke nzamba lakisina ke mwana oleka be comme ne Yesu yo vandaka na kwa tango ya oleka yo belela a rien ya monika ka muta oleka tuni nani wana onana mwana Dawidi yokela mawa mwana Dawidi yokela mawa donc eza makanisi na emoko prophétie wana libiki na ye na emoko ngasko na zela nani alobake ça c'est nzamba olakisanga yo ne patron de tous les artistes comme te na sali ki Bartimée Namoro na s'autoproclamer le patron de tous les artistes et comédiens. N'a respecté Nzambe, n'a respecté ma principe. N'a ça le patron. N'a obo yangote. N'a le patron dans mon esprit. Être patron, c'est pas seulement avoir de l'argent. C'est d'abord l'esprit. Je suis patron dans l'esprit. Yango zo couvrir ngai. Si on a dit patron dans notre mbele, et bang sa ote, et bang sa bangote. Muta mi pesa kombo, atiki kombo mi pesa pas landa kombo muninga mi pesa. Yasolo maintenant Saï, s'il vous plaît. Pensez-vous vraiment que si aujourd'hui Saï, en dengue au côté de Marambo Italie cinéma, théâtre au stoppant on a non? Théâtre de stoppant on a. C'est pour de bon ou bien c'est juste momentanément? Mais tant que film na biso et Ubanda. Et rozonga na télévision. Et rozonga na télévision. Batu babanda Rolanda ba film na biso, tu auras la confusion. Oh to l'exercice ba film. Mais le quoi to ça là on a qualité pour là. Nebiso moto kichango kombo to mabe en théâtre. Mais ça cinéma. Ozomo. Il suffit au tcha qualité à bien. Au bengango cinéma et rozonga na TV kolega lokwa ba film ne so botala. Yasolo wana. Maintenant Saï, pensez-vous vraiment ozobanga te que non aujourd'hui il y a tellement des artistes au bazo bima et il y a tellement de groupes malgré tout yoye na on a sinayo. Est-ce que ça a ko garder ka succès au yaza nango lelo? Est-ce que azo banga te que ba groupe on a pe ba roya pe ba leke puisque génération en génération il y a des gens qui sortent hein. Zwanga na minute yo zwa artiste ne so yo lingi ya Congo chabiso na victoire. Mimam so na victoire. Tolo ba kutuka elo te to tele makaka. O comprendre yo moko que na ça c'était kanga maboko asala elo te. Obi lelo congolais elo rezo boma ezali tangu nzamba pesi yo maki yo molanda nguba yango moni congolais makambo ebele ba congolais zo simba te so nzamba pesi apamboli mutu mobe na domaine mobe batu nyoso batiki domaine na bango balandia to bandaki at ba lome batutu na oyo bango tu bakomi lome babomi lome Lagos bango nyoso Lagos ba mama tu bakomi Lagos ebomi Benin batutu batiki Benin Chine batutu Chine Dubai batutu bakomi Dubai China neto zongi bango la lufu ozomona oh mutu la muta otikala na domaine na ye a osali kamuna ye bien ngai na tangi théâtre te eza chance o nzamba pesi ngai nzambe apamboli ngaka na sali succès na théâtre mais elobi te lokwa nga na sali succès na théâtre nde fona kanga maboko te il faut na yeba sikoyo ndenge nini na kokosala nzambe sa pamboli mais pour na ko garder le pamboli eza nzambe te omoni mwana o Yesu ebisaki prends ton lit marche Jésus le baranine prends ton lit et marche est-ce que alakisa kenzela o prends ton lit marche mais zwa au boulevard au bimio bokasa koleka nini te Jean fait toi de kona na banguna bazala yo le kabwe mais ceux qui ba congolais mais quand Yesu prends ton lit marche ba tout est en principe orgueil on a prends ton lit marche amana ne ta parce qu'on a prends ton lit marche abanga sumi tukate donc pour Jésus me prends ton lit marche non nzamba oyo ba no prends ton lit marche mais nzela yo mo tal prends ton lit marche na zonzela ero banzela mama kelele na sekona ba pecho na bavanda wana ezaka faux na zonzela minde donc yango wana donc ba succès na monsieur ça le prends ton lit marche mais pour o garder yango et dépendre na yo moko biso sali lelo ba carrière et ça j'étais au la carrière après combo yangade ya na mettre pai ya na de combo oyo batangaka esobe na sai malgré ngade ya na mettre pai bazalaki na top de top na ndenga comédie mais epekisaki te nguma commando motote azala
et pekisaki te ke yamba le sombo pe azala ba osala pe ba succès na ba me bato ba simbi singa o lekate ngade na mettre pai ndenge lelo eza sai sene sobe to simbi singa vide loin yaka no metelema na singa c'est ça kana mundelu to chewana paraloi yaka kana singa ozo komba to lobi te ka toza wana seko na seko mais na minute oyo tango toza wana tozo pesa qualité tozo pesa musala lelo tango ngana obanda musala na ngai eko banda komona na bato ba regretter c'est que ça andimara camarade ne sobende yene sobende ba osala musala kitoko on peut dire lobi te ngana ne sobe bato osala musala kitoko mais na domaine ya nzambe na mystère omoni nzambe so aza alobi eza yo atoche ha yo atoche yo mais mutu ache ta oyo ta ha elo ni mais ngaya alors omoni abi ache wana domaine nzambe wana ngana to ko tango te yes solo c'est de ba collègue na nyonso ya musala ba collègue na nyonso basala na bango métier moko ndengo tala ka ba théâtre ezoleka puisque les gens oloba na biso alikamba qualité zo boma qualité za mabe mais sai tozo rappeler que tout monde a rappelé ba série ivoirienne et les kaka ezaka ndeti pe ba groupe Simba ndenge sala nango ndenge ba groupe belé zo sala ba qualité pe ba groupe na biso ba Caleb ba osala pe ba théâtre pe za ya bien tozo mona me yo na koloba na yo tozo mona ka c'est comme tozo nier tout wana ba travail na bango nyonso ezaka ya mabe pourquoi nazo nier nyonso te na lobi te ba nyonso ba osala musala ba osala mabe nazali porte-parole ya mutu moko te ngana loba musala par rapport na ngai ya wana loba ke na lingo loba te parce que maloba na ngai oko différencier ngone eloko te ya wana linga na leka na mbala mo na musala donc émission mbala ce matin to sala et ozala ke to lobi tant to lobi makambo yo zo loba na makambo ba otala nde e olakisa nini to loba donc eza na sens wa. Merci beaucoup Sai. Tout bétonnement le solo à festival Toseka oyo naza sorke bandero nyonso ba ozela mutu na wana. Sai balobi en tout cas na affrontement wana to ebinante en tout cas ezalaki nanu question ezalaki nini affrontement wana bit nango ezalaki nini. Omoni festival Toseka ya Turo bit nango ezalaki to longola na mitu ya ba organisateur na ba sponsor ya mboka na biso ke ya libanda ezaka kitoko koleka ya biso na kati awa tala déjà ba propriétaire ba chaîne de télévision ndenge ba pesa espace na temps na ba film ya bapaya ke ya biso moko lelo film ya bapaya ekoteli biso toyebi biso nyonso aname conscience makambo ba film ya on esali biso elongwa na ba film na télévision bokomo yela biso bango pena na kibo moto sikoyo bozu pena espace moko boye amphithéâtre moko boye po bobengisa bapaya baya kosekisa bandeko na so ba congolais en ignorant biso bato oyo toza na kati ezalaki eloko mo mpena ekomaki ba humiliation alors tolobaki ke pe basekisi baali tosala mpe eloko moko boye oyo ya biso moko totala nanu soki toza incapable. Voilà raison pour laquelle lelo na baorganisateur na bapublic oyo babandaki kosous-estime biso lelo bato nyonso bapesi biso raison bandimi vraiment ke na mboka na biso basekisi baali mpe elekaki malamu. Je crois que eza meilleur festival Toseka meilleure édition banda babanda ko organiser festival wana. Ça balobi affrontement en tout cas mais l'IPMA puisque c'est la dit sobende muta remporté hein ça au l'IPMA pourquoi puisque au kokité au ko sarabiso mais na festival en tout cas to moni comment est-ce que ça une équipe naie ba fouté oyebi tango total catch américain baloba nini c'est dit mais ne faites pas ça. Bon, ça c'est des spectacles, il qui a pour là. Même si c'est du spectacle. Mais il qui a pour là. Oh, bah, Sabino, ne faites pas ça chez vous. Et elle a consulté Théwana. Combien t'as shit Wana Té? Mais c'est du. C'est du. C'est du. Nyonso bato batali eza auto préparaki pona bango. Bato bakanisa te ke eza eloko moko esalamaki wana auto préparaki yango te pona bango. Mais retour ezali. Ozo comprendre? Retour ezali. Na babiloko ya o balobaka c'est du spectacle
Fobo pesa longoni ya kutu na moto andimi kopola. Et ça elle l'aime simplicité. Parce que eloko bo préparer yo ondima kopola. Et ça eloko mutu so andima te. Nde eloko ezanga congolais kondima kopola. C'est qu'on s'est préparé qui bien t'es ça hein. Maintenant on a zo que c'est du spectacle les eloko ba tu va préparer qui. Tango ngala yaki. Ngala zaki na poto. Ngala komi na kin une semaine avant festival Toseka. Batu nyonso to travailler na bango. Ba organisateur du festival Toseka batu ba recruter bango. Bango nde bazu batu ba pesi sobe bango nde bazu batu ba pesi sai. Mais ngai batu na kuta ba pesi nga. Eza okola na kuta mikokoto. Si bazu loso nyonso ba tie na sani na bango ba pesi nga sikoyo mikokoto. Mikokoto sundeni. Oyo. Nga lobi naza quand même sai. Bana ba pesi nga ba okanisa mikokoto. Mais ça pena ba konti mutusu. Ona ndaku na lobaka soki bolambi loso bolongola oyo wana ya likolo nga na lingaka kaka mikokoto. Nga kaka mikokoto wana botikelinga na ko travailler na bango. Mikokoto ngo sai s'il vous plaît c'est que ba yeba ki musala bien te. Na bisio ke ba zui ba yunguliti. Eza niveau par niveau. Kweba musala eza par exemple karaté ba batikelinga nde ba yebite ba yebi na bango. Mais mikokoto pe ba lia ngoti. Bien ngoti. Mais tout ça peut na besoin l'os. Omoni. Maintenant sikoyo. Natali bato ba pesi ngai. Déjà na ko lo ba na bité. Par rapport à Nebo Kaboli, j'aime Ezalia, nga na osala te. Mais le roi na muto esprit ouvert, na muto cœur ya munene. Na bi bon, ça va, problème yate. Na zoba tuwana na sali bango sikoyo remontada. Na nesi bango remontada. Ko juge ba juge ça c'est ne sobe ezalaki te que ça c'est sobe boité. Bana wana nde oyo osekisa a représenter sobe oyo osekisa a représenter ça. Siko tango na sali remontada. Tango komi na makambo ba leader sikoyo. Na tumbeka mbala moko. Tala na organisation ba yebi de yake courant kendaka. Balobi te, lokola courant kendaka po to kwera buzoba te ya courant kei to cha groupe. Ba cha pena groupe industriel. Mais tant que ça to kimi courant kende me groupe kei. Yo na groupe kei. Groupe kei. Na ri bana ka wana ba yemba. Oyo wana ba yemba. Courant kei. Nani bana ba yemba groupe ke groupe ke ce groupe ke kana moment ça ya oppressé ba gangi o bande broko o nini o batu baleke bele batu nde bake benda singa donc congolais ayeba elo moko ngala kanga ka liloba ya suka. Ba organisateur balobaki ta babimisi coupe balobi na festival to sekaturo eza aller coupe yango po boyeba muta gagner to kutana na stade na édition oezoya. C'est que ça après ça qui n'a été pour groupe Kendaki. Na presta qui mais avec 1000 difficultés. Mais comme ça aller-retour congolais faut ba différencier entre komene na kokanye. Omoni ba Tunisien ba pesi biso message ya festival Toseka. Tango ba Tunisien ba na Congo, Léopard ba na komene. Mais congolais lokola yeba ba différence ya komene na kokanye te, tala de net to sepelaki. Mais na suka to bimé na stade fa ba Tunisien. Yes solo. Donc on sait que on lance déjà pelle pas ba sauver ba ndemo sepela. Ada Léopard. Karaté na lobise mboko kaboy. To banda bien. Mboko kaboy. To banda bien kuna metaswe lo sese sali. Mboko na lobise ba mboko kaboy karaté. To banda za so poli comme mboka. Tango zo mené. Ouais. Donc coupe ezo mina onante. Et donc un match aller. Ba sombi coupe mo ba comme le gana na TV. Auto su coupe. Non. Au monique bazaki na soif ya rozwa coupe.
Yangwana eloko bon, de toutes les façons, minga lo bezate. Yangwa ne faites pas ce jour chez vous parce que même tant que c'est du spectacle, le moment il qui peut acheter pour les lots au moins un seul. Donc voilà quoi. Merci beaucoup en tout cas très chers téléspectateurs. Là c'est avec Saï, avec lui c'est toujours du show. Donc il y a le banabisora makambo ils à la TV. Moi aussi que zate puisque rosekana roseka. Saï wana vraiment to comme n'imso kende na suka émission na biso. Un mot à tous vos fans. Au bazan na bazo tala yo puisque festival to sekana ba fan ba lemba ki balobi mais pourquoi ça ya sali biso boye? Pourquoi ko ça na biso? Non. Batika jezaki belé na makambo wana. Na bino apete ça ya poli hein. Napoli te? Napoli net nani? Yebisanga Napoli net nani? Oto sekta batute na kati kuno poli okosa kabizo kaka muke mais kuna batio pena. Est-ce na mambo pena ya sekta ba telemisi mutu? Eso belekisa ese na sekta. Eso be banda ko sekta bino. So ayembite abalole lo kabati. Ko sekta nini wana? Ko ba sekta monotonie ya couleur moko. Koseki seza kapena lelo betile batuloko mututu boye lebi kono bilika mututu boye lebi tala koseki seza ma longola ka koyemba balance mo batute to telema mamni wolo bawana esobe mo abenga ngai mokonza makamba osekisa sekisa bzora mona muketi te na bon sa stade bon sa stade na bon sa stade biso sigoto yo ga boza la kimia bo sepela solo. On se fait là. En tout cas, le là, le bon, c'est que ça biso to battre la raba souffle na biso to Hollanda na stade ndé to sepela makasi ça ba téléspectateurs na biso ba téléspectateurs na ba Hollanda yo baza vraiment ébélé par rapport il y a cinéma il y a film ozolingo sala bazela nini puisque biso ezana nous prêter bozo tourner bazela nini puisque ça bazo la mais ça ya zate ba fanatique nanga na tuna minga yo sabinote vraiment toi totikali na 2 mois te po bomona makambo banaye koloba bomona réalité na déjà merci na Nzambe parce que équipe nyonso oyo ya réalisation nanga bande moso ba hotel ba Lubumbashi ba ali déjà wa donc tozana bango ba tourna pe ba film na ba Tanzanien mais ba congolais ba idara ba bilo rebele totalara o kalisa ba mindele ba basali ngo nzoka bande na sopeka ba sala ngo donc ba to ba osepela et o lega nango bien. Et les gars, bien, la toute dernière question, ça il est le Ozano, Ozosala, on a un théâtre, tendé au Benga, malgré tout c'est toujours du cinéma. Tant on vend Rananda, nous vandi aux Otalaba, groupe Ozosala. Groupe Nini Open, ils ont convaincre ça, il que non, mais groupe Ozosala bien. En tout cas, bandona so ba sa musala na bango, na qualité na bango, na niveau na bango wana, o mutu nyo so moni la ke, nga niveau na nga yango. O tozo sous-estimer pe yango te. Donc ba sa musala na bango bien. Mais nga pena na cha misu na nga mingi na ba tout oyo na considérer bango comme ba adversaire na nga. Ndeti banane. Ivoirien wana, ba Nigérien wana, ba Jackie Chan. Mais bon ba zawate papa. Mais on habite. Ah on na Congo ba nyonso ba sa musala na bango bien. Félicitations na bango nyonso. Mais bazela film ezo ya déjà. En tout cas, ça y est, juste un mot, na ba téléspectateur na yo salutations na ba ndeko oyo linga mingi ba Zolanda yo. En tout cas, na pesi mbote na Père Alec, le vieux Maurice Mafinga, motema mama Bijou Mafinga, na bosani pete Père Alec Petro Ngulu, Petro Mafinga. Donc motema ya mère Sophia Apita Bodo, mère Sophie. Na bosani pete Vekaiti musika ali na che bambote ya trop. Donc batutu balandi ngai baya wili moshe Nico Damboka 00243 baya wili etoka motema mama joli ba ve Bart Kalembo le ve Bart Chocho. Donc on appelle si bango ba grand merci batutu balandi biso vraiment nzamba pambola bino makambo zo leka bien maître Kazi Pokémon. Donc on appelle si bango ba grand merci à trop vraiment. Donc yango on a rendé à la. Merci beaucoup, c'est en tout cas de nous avoir accordé. Merci Pena Espace Kitamboville, 4 Kitoko Nasala, pour tout faire ça moins lengi, le loco est combien lengi. Donc voilà quoi.